avant miko longo orchestre do tikala solati ete oke ya kangisanga ni mtu ngapla kangise ngai nde na boya na ngai pa boya na ido to solati tango longo to solati to ane lo moto to sola na yo ti olongwa faut pas tanga kombo na ngai no ta na bana ba voice otanga kombo na nga na mission otanga kombo na nga na leke mission te etaliete po etali sangati na tika na kitira soki pe chef ten soki pe na etaliete donc soka seli chemin na nga na beta komba mi côté atika kotanga kombo na nga do yango ndelo mana nga na loba donc kombo na vraiment na ndinga mabete ya mi ko tanga ati po ngai ti okende to sola ti to sola ti donc ko atinda nga te ke oleka ke mission te ko sala be te yo te mto tina nga leke mission te to nde na zabo yem to futela nga tika memi nga te atela nga crédité donc asa makambo na bi kaza courageuse ale ka mission na trop luka na o ko poko mi chroniquer ça mamu na mais kombo na vraiment ange na mabeta tanga te ko tanga su kombo na nga te poto sola ti bablo msuto yo lo ba mission peut-être ko za ba diamba bon mutu so ko mela meli diamba le kid niveau so na timi ko mela diamba nda yo lo ba bongo do yo mela diamba te nga mela diamba te yo mo po ebi ke bato mela diamba bazali donc ko tala kande mutu o sa émission ko taka ne mutu alobaka o mulaka ke o aza asia makamobo ala sa ya bilo mo ba meli donc moi ça lo ba trop bon oti moi ça lo ba trop ti moi ça lo ba trop bon oti moni comme ko lo ba conserve comme belé donc beti balonga baso bolonga bokanga minoko donc d'abord sali chemin na bino boti kabiso na kitira ba concert elle Paris bientôt voilà poka esili batama be l'orchestre bazete ah bon. Awakening Africa Magazine et Transformer Days organisent le Salon d'affaires africain, la plus grande réunion d'affaires africaine à Dallas. L'événement réunira des entreprises publiques et privées, des investisseurs, des dirigeants politiques africains et américains et des entrepreneurs. L'événement aura lieu au Grand Hall de Dallas le 6 septembre 2019 de 10h à 22h30. Awakening Africa Magazine. Nous construisons une communauté africaine forte et créons un héritage de richesse durable. Activités, salons et expositions d'affaires, conférences et networking. La conférence sera suivie d'un dîner de gala et de networking. Pour plus d'informations et réservations, appelez au 972 674 01 24 ou envoyez un email à subscribe@awakeningafricamag.com. We heard about this amazing continent with everything that we need and everybody is packing their bags and ready to come. Le Salon d'affaires africain, là où les leaders africains se rencontrent et créent des opportunités d'affaires. Chers parents du quartier Lembassi Père, Salongo, Rigini, Campis, papa, maman, groupe scolaire Malaika, Yangonde Likambo. Malaika est aussi Yabiseto Sarakaka. Éducation 100% sûre. Formation, y'a sûr. Excellence 100%, y'a sûr. Yangwana, papa, maman, Noko, Paleki, Tomoboti. Groupe scolaire Malaika, yao komisa mwana na yo. Maternelle, primaire, secondaire, tozana ba option nyonso. Formation kitoko, ba bâtiment kitoko, kotanga kitoko, cours scolaire kitoko. Bon anglais français, ya kolobata, surtout anglais, talaka franco-américain. Groupe scolaire Malaika, tosakanaka te. Yebera, mbongo ike, formation netikaka na Panama. Bongo ike formation netikaka na Londres. Bongo muke formation kaka na Université Harvard. Bongo muke formation kaka na Amerika. Olingi mwana na yako ma cadre. Groupe scolaire Malaika et garantir yo. Merci. C'est-à-dire quoi? L'histoire n'évolue jamais seule. Il y a plusieurs sciences. Bonjour chers parents, je me présente, je suis Raissa Kawasele de l'école groupe scolaire Malaika. Je suis en 7e CP. La particularité de notre école groupe scolaire Malaika, nous avons une bibliothèque, une salle d'informatique et un laboratoire pour nos recherches. Envoyez vos enfants et vous ne serez pas déçus. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
nous voulons vous annoncer la convention annuelle au Colorado, à Denver. Notre convention à Messi Ministry Colorado. Et je vais vous présenter le premier orateur, qui est le révérend Roland Dallot, que vous connaissez bien de Philadelphie. Et il va se présenter pour vous dire le programme, comment il sera sur place pour cette convention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'apôtre Mbo, c'est un ami, un confrère, un ami de longue date. Et nous nous sommes perdus de vue, mais Dieu a permis qu'on puisse se retrouver. Et tel qu'il a dit, nous voulons vraiment prendre rendez-vous pour cette grande convention, et cette action Nouvelle Dimension dans la parole à Denver, Colorado. Je rappelle les dates qu'il a prononcées, que Dieu a placé dans son cœur et pour lesquels j'ai eu aussi à prier. Je pense que c'est un thème qui va répondre à nos besoins, la restauration, mais à tous égards. Une restauration qui touche différents aspects. Et nous prenons rendez-vous. Vous êtes de Denver, vous êtes des villes environnantes. Prenez rendez-vous avec nous pour cette période. Souvenez-vous, en 2019, Denver, Colorado, Messi, qui est l'église, est dirigée par l'apôtre Mbo. Que Dieu vous bénisse. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bikolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou.
Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui tokos net na film. Congo Promo babundana nango. Ralph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Un réel plaisir de vous présenter cette émission. Partout vous êtes bienvenus et super salutations à vous. Merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux en ce moment pour suivre votre émission préférée News d'Ekil avec moi Betty Massion sur Congo Promo Télévision. Salutations déjà à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin, Serge Mpiana, Christian Boui ainsi que mon boss l'ingénieur Rafungindu depuis les États-Unis. Et salutations à notre maman Valentine Mapangila, famille Mapangila Mobimba. Que Pessimino, gros bisous, salutations et belle ainsi que na papa Mapangila. Voilà, donc merci déjà. Et salutations à notre pasteur Olivier Temete-Méo déjà. Grande campagne, ils ont déjà le 5 août en église Rehoboth. En tout cas, venez très nombreux. Aujourd'hui, je reçois Ange Iloko, donc la danseuse chère de celui qu'on appelle Félix Oisé, quoi, monstre d'amour. Elle est danseuse en plus de cela chanteuse. Babi a joué à double fonction, double rôle dans la culture à pays vie, na PC Félix Oisé, quoi, beauté avec tout le respect que je vous dois. Je pense aussi à l'homme qu'on appelle ou à celui qu'on appelle Eclipse Monsoso Yesu Nabango, le chef d'orchestre. Salutations na culture pays vi mobimba babi mikolo yo ça brûle chez Oisé quoi Félix culture pays vi mobimba balobi bolanda ki ba émission balobi batu balongwe batu batikali pe batikali parce que batu batikali lelo bazolo bana émission en tout cas eza héroïne donc na lobaka serrez bien vos ceintures parce que bientôt on va décoller hein. Ange Iloko, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé qui met en Nzambe. Voilà, en tout cas, il y a la santé qui toko ba fan ba Hollanda yo. Un mot d'abord na bango bonne culture pays vie ainsi que Félix Oisé quoi. Bon culture pays va bien qui toko na président la monstre d'amour côté Zali. Ba gros bisous bureau Mobimba qui tira donc qui tira pays vie Mobimba toza kimia. Kilo exact. En tout cas, culture pays mobile, boza kimia elo wezate me balobi so que c'est tout ça essence eloba ndeko nanga keni piana pito pale balobi film na film news so c'est tout ça essence to tira essence monte pela rara donc balobi donc ça bongo otigala bongo culture pays vi mobile lobi kitoko me biso to moto mikolo to yoka et puis ba news zo tambola mbutu za makasi na culture pays vi ba départ et ça m'a pour nani. Bah départ bon au moni à moi ils donc kolonga l'orchestre ils a quitté te banda bat balonga ba kata avant on komanda danser bat balonga ya na logique normal elle comme kamote so muta a sali départ ami yebi pourquoi sali départ bon nga ko ba posa na bango donc ba idée na bango tinde ba balonga te muta ça la vie n'importe qui journée morte qui moi mon côté ni mon côté tout côté jour morte na kiltera donc so mninga ça départ ticket y mo ka cause voilà mais ils ont soit binoté surtout Angelo côté la ba master no bondo binana ba ensemble ba miko tapis rouge ozu ba libonda si ya libo ozu ba mimi sexy ozu ba irsil mitwingeni bozaki ensemble so bo telemi wana o sentir vraiment chorégraphie zo beta mananenga makasi mais lelo ba ninga no bazate c'est comme sotika lokwa mona mawa tenga na mwana mawa te bada sisi na kin bana bango beli en plus toi na ikina zawana divine zali iget matali azali donc na kitre ezaka te ke bamsu balong donc bamsu balongoli bango pe bazali musu pe balongwe musu pe prise alongoli bango omona bon ata to sangana soute na groupe na banda kutokutana ka ya libo lobi na zena Jenny c'est comme si pour CP ba balongwa po yo tikala ndo remplacer place wana te na lobi ke mutomta ka ndenge na mutomta na chance na nga pe na kenda ba se mo bote na kenda sko na longwati
nakina ndenga bien kosepela malheur baninga ponga sikona zonde tini te yo no tika la pour visibilité comme aller Angiloko surtout to moni na nzembu ya film ya Léopard babi place wana miko nema mtazalaka to lo ba vérité ponga lo ba nga vérité ez émission vérité polele place wana yo telemaki wana ozu mupanzi koto o master no so telemaki place ya Mimi Sexy mususu koto onde mutazalaki te za place ya Irsi Mitwingi na ya libo place aki pembeni wana donc amour on est bien et c'est que c'est ça le bien otikali donc ndenge donc amour on a place votre union so moi ndenge nokokana ngaite na donc kokate donc na kitira no place mutezalati na kitira place mutezalati on a bi mwana za na courage mwana za na ba vitesse ne donc ba musu bakoza weleli musu pa ko welati donc ndetinga de natina welelati omojo koza weleli mangana weleli te ekoko maka place mo ezaka place mo netika ya betite na kitira mambo zalati ezaki tant babi ba danseuse ba musu ba ka ba vitesse ba kangi place on komoni ke place ane zé bo place ane zé mututé voilà mais biswa ici ce qui culture pays vie ba kata bato bala au lieu de 12 000 au moins moi 10 000 peut-être bagoti la bino 12 500 mais au moins la directeur na bino Senghor a 4 500 likolo pesa mutu 10 000 au moins la bino boro bozala barano na ba danseuse ya Koffi Olomide mais kara susu ba chef na bino ba ngomo ba obi masulo ba danseuse ya Koffi Olomide ya quartier latin bon Senghor ma danseuse ya quartier latin moni umende po yambino ngape boya noko pe ko ya ko inventer mamu weza pe na ngote moni musuba ko ya pe départ et lobiso o fallait pas loba moni et lobiso ndepe na zabu na ko ba kene zabu na ndako mo bo quelque part omona na ndako mo boy mais na ngana ngote na ka po na fula ka orchestre mais so to lande na logique mo na ngana ngote ya normal pe so muta longwe akipe ko ya pe ko loba pe mabe po na orchestre nabi to yaka jour moko ti mais tangu ozalaki peut-être ndenga azana kitira so na moni ke na se retrouver na ngati naza na souffrir na ça etalikanga monstre d'amour atenga arme te ke ange foza la kana kitira te nga moko na ndimi souffrance nga moko na ndimi nyoso omona et après tangu na longo na bini ke basala ba pesa ba 4000 basala ba eza ngona importance te pone ya sabu na ngai dona na ngai libo na ko longwa na ko tikala mo sakanga biso te akanga biso acha l'action mbelité donc na passe na biso biso moto zara donc ya on a sens to longo ya le pas n'importe comment ni na mona na ngai Senghor te na danseuse ya quartier latin tu rappelles ba master na orchestre ngoti tu rappelles ba master peut-être moko mi bale to solara o mona to bana ba info à partir na biso mo ba danseuse bon les a balukuta les a noka balukuta donc mais ce que problème en gros bande ko bana biso to linga to yeba ono bien na kitsa lokolo po donc makambo za somo awa ange iloko yoko kana ko lobate ba iba peso devoir faut les kasi ko ne émission la devoir yo tombo kisio ange abi jamais faut kana le kabeti masengu il faut na le kana loba devoir oko kango tenga mutu ta pesa devoir nga mutu to pesa na devoir mutu tango mutu aleka mingi tanga bando aleka mingi baza otinde te ya courage na ye ndenge ye alingelaka et puis dans mwana na ndenge faut to loba miko content leka trop na culture pays surtout côté la bino ba danseuse wana ko boya ngote wana tango za na biso nyonso tango za na culture biso to ba fille ya za na ba courage ne bon ya malamu faut to loba dans ba courage na ye oleka ba émission ngo bateke o faut yoko yekwa longwe faut apesa ange devoir te donc na po koleka te omoni na po koleka te ça nga pe loti mais ana devoir apesa ngati ana devoir apesa ngati donc nga monde na préféré na profiter na leka donc ne pas d'avoir lobby na trop bon non de les casicos mais il a des fois dans mille minutes concert pas d'ave en tout cas je suis Angelo que je suis onde pour le billet eloko malamu balobaka ngo ya mabepe to bombaka te to lobaka mais en choisissant bande ko bazola na biso tellement tolo belaka makambo etali ba départ na oyeba te ba danseuse balongo
presque une grande partie balongwe na mbala moko. Et puis balongwe sous mon côté, on sentit que balongwe na Guilé Samba. Ça qui peut musicien moko na kati ya culture pays vie. Oh ba na peut ko bundela monstre Félix Oisé quoi. Bon, respect mi mana Guilé pour wana Samba allemand donc. Ya Guilé départ na yé et ça ti ndeka na bi respect na Guilé pour aza vie mon ko sakana été. Moni. Donc toi Guilé olonga ko kanga pete na kini na makasti. Alongwe ye moko. Ngani na donc so na profiter so na lingna landae na landae. Donc il y a Guilin abende bat na singate. Départ avec Guilin donc monstre aza misi akala imba bien ça musani kitoko et ko ça ka monstre moi dérangement pour départ nous on la pastikaka moni. Mais est-ce que yo tikaleni pourquoi tikana na culture? On est qui joue mon Guilin te? Na qui joue mon ba danser nyo to na te? Ya na bato na kuta. Ya na bato na kuta na orchestre balongwe batiki pingai. Moni balongwe pe batiki ngai donc nakolanda mutu te nakolanda nanga mutu te ke wa ke ya Gila saki chemin na yi omona ya Gila a profiter pe dans ba kilitra ki nda ba poto asama mebele menga ange na ki na poto te na bénéficier na voyager na poto te ka pa ba Afrique na ke poto na Félix te donc na zanan mais ça raison ni no pe bango balongwe lili o ba danseuse balongwe ensemble na Gila Samba. Service les agence ya mona njili mona changu mais ozo sazade otine ba koli na ba chance moko boye ba noti la koli mona 2004 il là 2019 koli mo yate oui bide il ça la même pas agence ça ka moko on a chama na njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo otini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens les commenter mbala moko papa ni za kuleleseo donc c'est moi JB service et ça kaka on est ça c'était mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya derrière mon cousin wana ya football modité maman dit ayenzi la moko na bilo maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma ilobi toza a pona bino toza musala pona bino anja munderite yele mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindo me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazolo bakaleka papa foire leo Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle
beauté. Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Ce pays ici c'est la Tatia. Ce pays c'est ma femme. Louis. Ah, ils en ont Mengaït. Ah, ils ont GPS. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1, na makambo kotinda biloko uta Londres, pe Kisasa. Tango na yoka kiri soyule GPS. Mbala mako. Na Kisasa, adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, pas du place tozali. Facile na Londres kuna. Ezali kaka na esika stade ya Tottenham, ezalaka ndinga ndinga. GPS numéro 1 ya French Congolais na Londres. Bon, cause ya mi balon ba kena igile na ebité. Bon, na ebité, na ebi nga été bon. Na yone mutoko yeba po oza oyambaka biso. Mais yana ba misusu na loba ke président longoli bango. Ngoni. Pourquoi? Bon, cause yango pe donc ngapel ndena mwendo obike ngamo na tikala. Ne mega ko tuna comment baninga tozana bango sibitima ka bona rep boy ba bisinga ke mutu bwanza te donc ba départ ba tumutu senga ça ma déjà après ba clip moni wana ba raison ya bango ba au près alongoli bango etali monstre ngana zaka simple travailler quoi bango mais na tika na ngana zanga problème na bango te ngazanga donc ngazana na kitira loka ba pesa ba 4000 donc on a profité na kana ba 4000 ana donc loka ba kata ba biso mboko donc on a profité ka donc le rotika ba 4000 wana ta za ba lukuta donc ba lukuta mamususu bo soki pas soto mona wana donc soto ye ah photo lo ba pe ba pasa na normal ete ko bakisa moni place ba to bazali mabeza raka esengo pesa raka omona mais faut ka teta ngolo fo ba ka mabe ete. Voilà. Mais Ange, jusqu'à présent, fan bazola na biso tozo comprendre kakate en fait. Raison oyo miko alongweli cultura pays vie pour jusque là on a yamba ka miko bien que baninga na mususu wana pe toza rendez-vous fu ba le capé mission ba loba pourquoi ba longwe ya lobi ke bakata bino ba 12000 ba pesa ba 12000 ba pesa ba danseuse ba okata ba 2500 ba pe ba 10000 et en plus de cela bon que voyage bon on a 4000 5000 bureau ya Félix Oazé kwa ndezo boma hein surtout directeur Senghor abimana ba danseuse ya Kofi Olomide donc yango ye alobi alongwa na ye asala makamu na ye privé mais ce que awa na moni c'est comme si Ange yozo neti eza archifo makamu mi kwa lobi to eza vrai lukuta bo donc moi makamu oya ko loba eza lukuta omoni tango praise apesaka Senghor mbongo apesa biso ze ba monta te commande ni ka ya loba ke ba peta so ba 12500 pourtant président on soit na muta bureau yo zalati yo mona ka mbongo apesa et puis praise azalaka soki apesi bata bureau mbongo bino boko yeba te e ko le ka après deux ou une semaine ko benga bino omona tuni jo na mbongo Senghor apesa mine ya combien président après za muta maeli moi ça muta maeli bablo msuto yo loba na mission peut-être ko za ba diamba. Bon mutu so ko mela meli demba le kid niveau so na timi ko mela diamba nda yo lo babongo do yo mela diamba te nga mela diamba te yo mo po ebike bato mela diamba bazali donc ko tala kande mutu au sa émission ko taka ne mutu alobaka o mona ka ke o aza asia makamobo ana sa ya bilo mo ba meli donc moi ça lo ba trop bongo te moi ça lo ba trop te moi ça lo ba trop bongo te moni ba départ ba tumsule tite ngona bini ke ba danser nsu ba longola bango neti Xil alongwa te Jenny alongwa te Yali bolongwa te moni misa to wana balongwa te donc bango bana ba départ ya 3 danseuses wana etali monstre wana soko fo monstre pa alobila mi balo wana ba kena gile cause na bango wana bango mo ba yebango il paraît to ki abina orchestre gile to se ke ngo ba ke na il samba ba mos na mobali yango lobi ke balongwe na bango ensemble tinga zanga na profiter ke ba mos na mobali na profiter pona yebi moi c'est gile dans na profiter mais ba mo ba yebi pourquoi balanda ki il paraît que ko linga na za na kati na ba orchestre na kati po ko linga po gile na za na ko pe ko kinda ki pe na ngai moni mais nga na ki na ngai te po
etani ngai te na yebi soki ça départ na été bon makabo basuki poto yora ki bapesa bino bambonga basuki moko Félix waze kwa oza apesi bino mbongo basuki mona obenga Ange mbongo na suki yango yo nani boy yo faut la ta combien les filles venez c'est combien apesi mais moko mona ba miko boye baso kata bango bino sko epesa bino mo mutu makasi moko boye mo minene terminé et puis mbongo no ya suki peut apesa biroté mbongo suki moi ça pesa biroté mbongo suki ba pesa donc mbongo elamba mbongo bolata amso na ba concert ba répétition ba clip eza teni ba teni mutu yako akuta da ba sombeli biso pe to lati ba teni mutu senga ke photo ke biso moko to ke ko so même sous prêt à ça la ba commande mbongo suki prêt à pesa ye moko et puis so ba bi ke ngai dans ce pona se planga na moninga na no chanteuse omoni c'est dans na côté danse na pe côté chant omoni mama ba danser chanter oreilles bâti mama ba chanter danser oreilles bâti ceux qui va pesa mbongo elamba to mbongo suki compte ba de ba chanter na ko ça va danser ici omoni poto ebani jalousie ça là omona na kitira jalousie za makasi ceux qui va jalousie za pour mon orchestre c'était donc je comme quand tu amènes ma vie privée na biso même na mi bali do no mama mususu et comme encore te belé babi ke bino na bino botonga Félix Oise quoi so bofani botonga président pe boke botongi kuto président bona senga ki boyo pesa président akabarate président botonga botongi bosise le poste après l'air bino bofanda boale bozuka bata bureau ana ba diate sengo ba ke ka ne botonga ki ensemble bino nyonso mais bango ba ke kuno ba bimisi ba komboka ya ba miko ba komboka ba gilo isamba ba komboka ya ba mimi sexy je sais pas est-ce que c'est vrai nga ça jamais réunion na Senghor yo finga prise nga Ange na sala jamais réunion yo finga prise na miko na ça ngote donc ayebi donc yeta nga finga prise bo batonga prise ayebi bilonga batonga faut pas ko mélanger ka to mélanger te ke o Ange pe boy na muna ko ke ponga ne lukuta mabe ti bango ba ke wana nga na bango to solati voilà to sola la peine no bokanga mabinemi te tant na bi jalousie kota même na ba vie privée na biso omoni moi ko za olingi don na ba vie mi bali don mobile no mo bomona okomoluka kama kama bo mobile na ngai azalaka don mobile na ye azalaka mbaye na ngai mbaye na azalaka mbala camarade na ngai don ba bilobele comme bele ba kankini eza bengala ba to solati omona donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Ange. Comprenez, hein, c'est l'ambiance de l'émission. Mais Ange, ce que je dis que yo la ba miko, ti ba logo ba mimi sexy, bo solo la raté. Ce que bo solo raté pour na nini, bo wele la mbongo, bo wele la mobali, au cas dans les pamba bo dans le vide, bo kanga ba binemi, bo ba dans solo la souté. C'était pourquoi? Bon, cela monsieur déjà tant on a komaki pour la chanteuse après na yaka ko boya ngango na même prise na danse et après pour dire qu'on s'en chanteuse ko tant on a comme chanteuse comme na jalouse donc jalousie côté makasi au moins soko yembi po kita bo mona ba ndo ko loba to ban be expliquer ben mité mangana loba trop te na loba nanga mais na loba trop te na asko mtakanda mona ramtakanda et puis na dono ko za ka bo to kanga makai nini omoni donc ndeti bato musuba kota ba problème mususu eye donc to wela mobile te po mobile nanga ko linga mi côté mobile nanga akolinga mimi te mobile mimi ko linga ngate omoni tant que zaki ensemble to ko vana bovana mbala autokomé da famille mais tant omoni y ça ne va pas faut que se retirer moni musique a glissé moni ya bato musuba na ba moto ya ba musuba na belé ya ba musuba na ba pe mitakala moni faut pas quoi mélanger les biloko comment sortir quit au melidia bobo meli masanga faut qu'on contrôle là aux éléments là livre moi éléments quit sili après sur le TV moni tout si peut vraiment ba quit na biso ça bien bah il m'a ramo Ange Luka et aussi sango voilà la joie de Pichou là nga ite musalo karoto pona et donc depuis France de gros bisous ma boko banque maman sociale la joie de Pichouna
donc Oyanga, donc bisous belé. Je pense aussi à John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis, monsieur Tommy Nakasa Londres, champion Kaimbe na Kenya, Blaise Kava Igwe Chaler na Kenya Bambote belé. Voilà, nous sommes toujours avec Ange Iloko. Olebelo Romoko bandeko ba Olanda biso. Ngana olingana nous on met un peu ko éclairci biso. Tomoni pe c'est qui encore les noms? Babi Deborah, elle peut chanter ça. Il n'y a pas autre longwa na yoki bapesinga divine bapesinga news divine pas autre longwa. Bon divine a longoti. Divine dans azemi. Divine azana zemi. Bon zemi oh yo non babalo te babenga ko santé. Donc ba azana zemi. Zemi na ye c'est que akima kinam. Donc qu'est-ce que ça va information na été so moment mutete babenga kat. Babengi moi balukuta mo ezale wana ona zabu na voyage boy zemi tanga yeko bima yemoko ala zemi na zemi kaka ala zemi na donc ala zemi babali ete ba santé donc azaki na zemi après ça ba essayer les présentation juste présentation libalate ba ça les présentation na zemi kana bib divina na zemi. Voilà. En tout cas, c'est bien répondu. Mais bande kubaso landa biso Ange Iloko ezana elo moko batu baolo ba par rapport ya ba danseuse ya Félix Oise kwa tout le monde na ba orchestre musunde za président bimana ba danseuse na ye au mona président azo moi danseuse na mo ba zelenda kwa footela ka c'est comme si na cultura makamo ezala raté hein. To ezala na o mais bo bombaka pour lobi biso ki Ange Iloko longo apo komi o obanzo bimsa ba vérité okomo sasa. Oh, à son poupola. Non, même pas. Balanga kota kitira na kuta président na mambana, tina kitira mambana zalate. Président mana ba danser c'était. Donc kitira vraiment ya sam sana yo. Donc leader sala wa sala bu. On a bata bureau. Te bata bureau no sengo na mwasi na ye. Sengo mwasi na ye batutu ba longwe wana. Baby mosa sengo. Ayaka petit le ayaka na ye mosa sengo do sengo azana mwasi na ye. Voilà, mais ndeni présent pe sa sengo jeep tandis que bino ba danseuse bozana bo tambola makolo, il faut qu'on se le dise hein. Aux messieurs la vérité polele tandis que ba musicien ya Félix Oise kwa misusu wala ba bunda na bango mais sengo kutu mutu ya bureau ya yembaka te alekaka te veta lobaka te azalaka bureau mais azu jeep tandis que ba danseuse bozana bo bunda ka bino moko yango monte msu yango public ko epesa ba danseuse musu ba méchant ba longo ba lobaka c'est quoi Félix aki para bango te et tout consort bana ba raison na bango wana ba loba ba raison mdo epesa bango bon onga na yebi culture pays vie donc sengo mu jeep na azui pona culture pays vite. Donc Jeep ya Sengo eza pour na livre je crois moni aza mutu aza muta bureau azala kina presse ton pour dans ça là ba comme livre na ye aza mutu pa akota ki mo souffrance wana moni on les a récompense ya presse a pesi po ton président là la Sengo azakana pour non là la pété na presse pour aider président ndenge taka a président na ye ton président comme ya zana a sacrifier ba pongi na pour aider leader na ndenge okoma donc yango weza mbongo ya orchestre ti on les a mambu ya livre moni netinga peso président okoma sous livre so na zana ka président na ndimi na la nga ba pongi ti na ndimi na zaka na yo donc na ndimi na nga osimzanga ba nini président. Donc yo pe ka pozo ji le son c'est bon encore to bina na ndebo ke na ka msu ba rap bo ya ba souffrance wana et oya te na compte wana ke ya bo mo so ba tamona ba jipi ndeni ba tumsu ba tamona mituka bakenda ke na ndeni bakenda ke na ndeni o moyo le bo ma biso ba danseuse tango yamba biso bo to linga te ke pasi na biso nyoso tout pasi de netinga be pasi nanga loka papa nanga zakata kufa nazwi absence papa nanga na chango pa monstre nazwi soki naza mobali te nazwi pasi nanga ya famille nanga ya vie nanga mobana la chango leader enfin leader makama be so nazwi pasi nanga nyoto na laitika monstre abi makama be no yaka na yo finga do foko zala maele omoni netingani na boye naza chez biso ba miso ba ki responsabilité zaka pour foutre la ndako non nga avanda pa biso
donc ndeza bolokwa to bima le pang na biso to bima na libota na ngana mama na ngana na bayana ngana zaka chez biso mais to futela pana donc ndako mona ba parents na ngai ba teke na responsabilité naza responsable na ndenge nanga ko futela ndako yaki responsabilité ko futela ndako eza ko bakisaka to kindumba po soki to kombi da ba les 28 ba les 27 naza mobile futela na mbongo te na mobile te nako saba n'importe quoi na kiyo na baki ba sali ngado mbonga mai mbonga ndako mbonga ya courant donc oli na kabala lokapo ofuta ndako donc nga pena responsable ndenge na mena que ba danseuse o ba futela ndako bazo matisaka to kindumba neti surtout bozana ba danseuse ba futela ndako ba miko baza na e pa futela ndako na nani susu nani mimi sexy ce que baronye sonné bazana lokano babalite ba o matsato kindumba to ndeni kasi on lobati to kindumba ka yango to loba tango moni ko zuite okomolela lela trop soit yondo okoka ko futela ndako te mso botela bango pe moi jalousie po bango bazala chez bango baza chez les parents te ozala na biso omona ke mutu mo ke boye rep do moni ma to kombi le 28 to ye rep mais modèle mutu olelela les 5 caractères les collés donc on a mutu olelela non atie ba manda kune na mon orchestre tu sais moi ya toi tu travailles en orchestre so papa Beli orchestre c'est un droit participer ya ko aider pour papa na ngai mwana na ngai mama na ngai omona mais c'est vraiment wandaku ba tu musubi ba danser musubi ba futela pena ndenga wana mutu na futela ka ndako so tu musale neti biso to sala kama musani surtout na Congo et comment neti musala l'état au moins pe bozeli mbongo les 5 pe to ba futa mbongo a janvier futi mbongo na mars na Congo ezala bongo janvier mbongo a janvier ba futi mbongo na mai donc janvier futa ndako ndeni février futa ndako ndeni donc faut pas coller faut ka ko se battre donc faut ozala ka de ce mobile za mbali moko oh ninga mbala bien moni ka ozolonda so moni ko quartier zonga chebino tant moni ko moi ka les 9 ko molela ba mbongo moi moi makama ba 4000 ebima to ba peso 10000 à transport moni dire yo ka so dire bon peso 50000 on futa mbongo mai 10000 mbongo courant 10000 donc to ba peso 10000 moni dake ba programme no da et baby déjà donc comment au monde ka monstre mabe omoni monstre aza malamu aza papa malamu mutu ni otazanga mabe te nga pe nazanga na mabe nanga moni. En tout cas, merci beaucoup Ange Iloko, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Je pense Ange Aeka ko éclaircira ba news oebimaki aeko répondre mikoka nenga lobaki et surtout tanga pe kombo na ba pesa ke devoir et aeko répondre bien à rose devoir mon côté wana. Nenga mabete. Avant mikolo orchestre. To tikala solati. Ete oke ya kangisange ni mtu ngapla kangipte ngai nde na boya na ngai pa boya na ido to solati. Tango longo to solati to ane lo moto to sola na yo. Ti olongwa. Faut pas tanga kumbo na ngai. No ta na bana ba voice otanga kumbo na nga. Na be mission tanga kumbo na nga. Na leke mission te taliete po etali sangati. Na tika na kitika soki pe chef ten soki pe na etaliete. Donc soka seli chemin na tali ngana beta kumba mikote atika kotanga kombo na nga do yango ndelo mana ngana loba donc kombo na vraiment na ndinga mabete miko tanga ti po ngai ti okende to solati donc ko ti ndanga te ke oleka ke mission te ko sala bo te yo te mto ti ngana le ke mission te to nde na za bo yem to futela nga tika memi nga te atela nga crédit donc asa makambo na bika za courageuse allez kabe mission est trop luka na ko poko mi chroniquer ça ça mamna mais kombo na vraiment Ange na ma beta tanga to tanga su kombo na te poto solati. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de quoi en vouloir et tes point de vue na yo. Je pense que le message est bien passé. Programme ya culture pays vie ezandenge nini, album, ba concert surtout ba kermesse ces amis kolo yo. Programme ezandenge nini. Bon, programme culture samedi to beta ki na Pacific Palace et jeudi to beta ki na Romeo Golf. Bon, on a outa ba fin outa to na concert na Chetemba. Donc date monstre mutoa soki a fixé date. Mais tant que ba longo mikolo ba concert ezongi. Monstre mystique comment pomper ba concert ba répétition pour ba bon là. To répéter to beta to vivre ndeni mais soka le ba longo ba concert ezongi ba mon raisonner stratégie. Et to beta na so ba concert donc to beta na biso to beta na biso c'est que to beta te to za mettre to travailler mais
Le quoi va concert il était à quoi départ et pour départ les familles 5 personnes. Il y a qui tirait 5 personnes qui tirait un monstre. On est. Donc numéro contact nanga ils a plus 243 89 68 66 121. Numéro nangai 89 68 66 121. Bambote nanga bambote vraiment na boka nanga batute po na bo landela ngai na boka nanga batute ba ono to baninga nanga ba bisu sana batu to baninga ngai na tanga makongo te po landela donc batu baninga ngai numéro nanga ngwana pour ba conseil ba salutation numéro nanga ngwana pesi ya ngwana Ange Iloko Angelos Iloko na Facebook donc nanga lo bakaka comme ko lo ba conseil ba comme belé donc beti balonga banso bolonga bokanga minoko donc d'abord sali chemin na bino boti kabiso na kitira ba concert Elle Paris bientôt. Voilà. Poka et Sili. Batamabe l'orchestre bazete. Ah bon? Bye Makambo. Jean-Luc aussi ça. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup en tout cas à notre maman Valentine Mapangila, famille Mapangila Mobima, maman Lauriane Mapangila, des gros bisous place aux Awa Nandaku, ainsi que maman Réobot Mobimba, Bambote Belé. Donc le déjà, je vous invite déjà le 5, c'est 5 août, du 5 au 11 août, une grande campagne d'évangélisation de la maison de mon père, la délivrance de la maison de mon père, 9e édition avec l'homme de Dieu, le pasteur Olivier Témété. Merci beaucoup. Donc, Elingai affiche Yango, papa Dave Moubama, donc frère Jimmy, ainsi que frère Oredi Basoko. Bon, Edengai, bon, on appelle ça image très bien, c'est ça. Donc, je vous invite, venez très nombreux et aux Ana Église Rebot, na Lemba Terminus, na Veni Semlik numéro 40 et jour à Souka et que vous allez le 11 un dimanche, donc c'est dimanche déjà, 11 août, na terrain Elila, na Méfé, donc en face il y a terrain Méfé na commune Lemba Terminus, frère José Nzita Kozala, maman Laure Mbongo Kozala, frère Jefté Pacifique à Kozala, sœur Tiffany à Kozala, frère Paul Bakenda à Kozala. En tout cas, vous allez ébélé équipe Mobimba ya église Rebot Bakozala Anapé. Merci beaucoup déjà à vous tous. Merci à la joie de Pichuna depuis France, l'hymne national maman sociale. Merci beaucoup déjà à ma maman chérie maman Kati Bakissa, champion Kaimena Kenya Blaise Kava. Merci à John Lubila l'exceptionnel depuis les États-Unis. Merci à Serge Mpiana Christian Bouilly, notre DT. Et pour finir, merci à mon boss l'ingénieur Rafingino depuis les États-Unis. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Voilà. Nanti que le micro, c'est le montant le roman moukié. Ouais, pour Ange Iloko, à la danseuse chanteuse. C'est pas ça, on a le roman moukié. Dans le même moment, danseuse, tout passe. Pardon. Mal à la tête. Chande Makambo. Voilà, merci, vas-y. Ciao. Ciao. Motema epelanga ye. Alimeti pepela nani akoganye. Makila ekima mbangu na misisa. Ngai pela kima nani akokoma vent na motema na yo. Baby. Bisous. Voilà, merci beaucoup. Angelo reçoit Tigine danse, on sort la chant, d'ailleurs par la chanteuse. Et on a pensa, recépé ça va faire tout. Merci beaucoup. À la prochaine. À plus. Ciao. C'est la TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya la TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya la TV. La TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka. C'est la TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.